mission nango na fantastique. Mission nango déjà que si to sala presque ba ki état nango za ki état bon normal lelo. Et comme déjà et comment qu'il presque na suka mais asilité. Ya sila kana pasi. Mais tellement to comme langa, ma ko chaka ngoma ezate kauki yango ko mosala bu. Elongo la déjà graine nango, le mususu yango nazo tanda rutu. Asina tanda yango ndengo mona. Au graine épinard. Au graine épinard, au mona o e comme déjà noir. Nde na ebisa ki to zwaka toujours noir. To tiki vert wana chikali. Ko na kacha noir onde tango azo kauka. Kauki siko loni kolona na e. Omona ko bima, omona kola o ne ba mwamba moko ya mwana bimi wana. Oye. Kwa bima koma boye, kwa bima abeti une semaine. Nda komi pe boye, abeti da une semaine. So partia na partia troisième cas ça pas fungoma abeta donc azwaka pe mo ba jour. Mais soit tu na troisième feuille wana koma kokola mbangu. Ah? Ok. Siko awa ekomi da ko koma ya suka. Ba ebeti dia combien de mois to combien d'années ba graine yango? Bon graine depuis na chaki yango depuis janvier vraiment depuis janvier ti lelo menge za boye sili nango pete mais tellement moi et komi ko kausango et si la vraiment na moi pas si ko beta même une année ce qui place wana moi malili moi ezali et ko beta ta une année si la raté parce que oya zo kauka oya zo zwama oya donc ba branche na e poisi les aka moi pas nous sommes na ya komi wana tebela nga komo kauka mais azo fula ka andre on a bisa ko na lona ki 5 mais na retirer déjà ya ebele mususu ya ngona na loni azana milangi mibale kuta kotonde za wana déjà mais azana est-ce que ça bat ba ya pe ko somba ba graine yango ipa na oui batu bazo somba déjà batu bazo somba basombi déjà. Ok ndeko to nto tika yo magazine fantastique info kitaki pona ko sola na message nyoko pesa na balanjo bazolanda. Bon toujours quand ninga lokola mo message mingi pene ya koloba eza na ngote mais to senga kande présence puisque maloba ya musika za kamala muté yo moko kita en présent omona oyoka et puis ozo expérience parce que na go pesa explication mais ce que oyebi eloko wana te moyo comprendre ko zalati mais tango moni eloko wana oyoki na explication nango etika lomba moko na mutu okokende quelque part okosala oyebi ka na mona ki yango boye et puis fona salela yango boye par explication nango boye mais so mona te eza lokola oyoki sangwa mutu akufa oyebi ete ozalaka ndenge wana donc faut oya zana besoin ya présent oya zana posa kozwa même semence même koyeba ndenge nini ezali même kosomba aya tozana ngo toujours nyonso légume nyonso koluka tozana ngo tolonaka nyonso. Ok, merci beaucoup ndeko to tikeli autant osala mosala na. Promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique, il faut triver, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans débois. Mbote na balandi ya fantastique info télévision. Eza molobe na bino na kombo ya ndeko bavant de best. Kandi pesa kabino ba formation ni sote zeta na secteur agriculture. Eza kama antenne bino moko. Lelo to silence to kotune bele que parce que to sali ba interview bele to tune ba question bele lelo vraiment to ko kuta semaine de Jonathan o azabongo molongo épinard et puis lelo eza surtout ya kutana na ye aloni ba légumes verts le kwa matembele azocha ba semence ya ninga donc ya kitelo nini na mabele to sola ni vraiment na ye tout total musani azosala vraiment mokolo ya lelo
par rapport à la visite, à la découverte, il y a magazine fantastique à la télévision. Toland. Tata. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique, il faut priver. Mais un autre chien na mukani oloni. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité de priorité. Tout devient réalité. Bochabou, et pourquoi tout le monde de côté Oloni? Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique et motivé, un parfait de la diaspora. Tirons sur des bois. Agriculture, priorité de priorité. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. Ensemble au salade, c'est le mot. La terre pour réussir avec fantastique et motivé, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passant par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, tirons sans déboire. Agriculture, priorité de priorité. Priorité devient réalité. Fantastique, il faut aimer la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner. Technologie incroyable. Oyebi mosala boye te okoka te. Ozala kaka ingénieur agronome oyeba bamambo lokola biso natie mai te ta natiaki mai te omoni kote nyonso nde eziki kote nyonso eziki so otali kote eza kote eza te mpona mai kote nyonso eziki mai eza te kotosaka mai kotosaka mai sa kotya mai awa banga likambo mo boye tala batouche honorable awa obeta na bashiki moko olungota na mini tellement tomesana taka mutu kokumbaka te na fete oyebi ka ndeni na tele osikoyo ekomaki noir wana deja yango ndenge nakomi kosalela na tiango na moi ekauki okomona mpe oyo eza na moi wana nde na ye naloni yango mbaa moko boye me aumeli mwa moke awa parce que mwa malili na bambula ezalaki makasi asali mwa koumela awa
konda zaboé azui de positionné normal da comme cola. Expliquez biso non tant que tu es graine et ça qui combien de semaines, combien de jours? Ye tant oloni si graine na mabele ça la une semaine pour eteta. Dans la graine une semaine pour eteta. Bon. Peut-être on a bien ici deux feuilles on a combien sur une semaine pour la troisième feuille. Soit tu as une troisième feuille, il a bani au cola mbamoko. Mano qui m'a bêta un mois n'andambunda zabu. Donc, hier, côté Canabé, tu as un mois d'âme. Tu as des légumes. Bah, pour les légumes, tout en boulaga. Tu es un mois d'âme. Oui, na pointe noire, oui, na matembe. Écoute, tu as été où c'est le coco. On a nyonso donc na bien planifié. Parce que ça les missions. À la pointe. Oui, à la pointe parce que votre bébé va bien. À la pointe. Il y a quand même une petite chose où il y a honorable. Oui, pointe c'est bien. Il y a à la pointe. Pointe c'est dans la boye à où la gana. Nous sommes beaucoup grain après 2 jours et demi. Après une semaine, il faut lier au long de aussi. Après, on a déjà fait 2 semaines. 2 semaines, donc tu peux lundi. Après 2 semaines, 4 ou 5 jours, au moins tu as déjà bandi au bouquin. Tu vas déjà au bouquin. On met la canaille, donc ça va un peu rapide dans les légumes. Ok. C'est un bon tomber. Tu la bien aux gens. C'est un mot pour nous. C'est pour. C'est. Quand tu te dis, tu dois pas parce que c'est important écoute ma boule. Le voilà oh matembele j'espère et puis derrière ça matembele ninga zaboé matembele ya salaka presque 3 semaines pe kolona ye neti lokola oyo boye déjà ninga zawana malgré malili kangie parce que akutani na bambula wana déjà sali une semaine ninga zawana ko 3e semaine na faut babuka ye o déjà ninga zaboya kokisi ya 3 semaines na ndamu baza déjà na kobuka ye omoni baninga ni nyonso bakei achikalika ye moko donc légumes verts ninga zaboya za na tout le rôle ba parti qui se tétanos makasi misusu ninga zaboya te développer makasi maye ba pena na ba profana te to sala émission yango mokolo misusu olakisa bakisi esalaka na kati ya matemi. Ok. Kisi ya tétanos aza kisi ya tétanos munene. Bon. Tu as tenté vraiment tozongelio na ba légumes nyoto la kisi biso légumes nini oeza vraiment na valeur makasi ana site agricole pour malebo masina rai. Bon, les légumes nyonso na la fait za très valeur ezali point nini épinard. Épinard aza tata légumes nyonso. Ye aza cher pe ateka maka cher. Soko tali lokola o wana de bando wana presque na 100 000 malgré asali na ye pena bientôt mon ezaka bando mona ndam bando moko soki abini bien oteka ke bando moko 100 000 na o ndinga za boye wala za na ye donc chef ke o mwa bando moko boye 40 000 35 000 nde ozozo point azalaka na ba période lokola na période ndo aza boye azoteka ma 50 000 oteka ma 45 000 isolo kaka ndenge azaleli ya sko ba message opesa na ba o balingi bakoya a na puni malebo mpona kosala mosala lokola nde ezosala mpona bénéfice message na bango ezani. Bon mingi mpena ya koloba ya kopesa message eza te me na bao nyonso bazalaka na volonté te na posa ya koyeba mosala agricole soit ndenge nini ya kosala bilanga soit ndenge nini ya kobénéficie mpona bilanga
donc ya koloba na musika ezaka malamu pena te sengaka fo koma dans le présent lokola yo kiti boye omoni déjà oyo eza boye nde okoyeba kosala nyonso. Message important baoyo nyonso baza na besoin bayaka toza donc tokotia bango basoutien mpe bapesa biso soutien. Mais tomoni na bamikala yango ozobwaka tomoni otie basemence ezokola na bapondu na katikati nayebi te botiaka bongo mpo na nini? Bon et puis mpandi nango namoni entourage ya bapointe noire elingi yango. Bon wana eza mwa baposition moko totiaka mpo bato etelemi eza na nzela bato baniata te mwa baparti ozomona wana bato baniataka yango totiaka mwa clôture wana po bato baniata te bayebake deja baloni biloko oyo eza mwa bapondu totiaka yango mpona kokalaka mwa bamalili ba aire moko mpe pondu mpona biso moko kolia donc ezalaka mwa mpe bien. Sikoyo na baépinard wana namoni ndako no ya baépinard eza kaka nayebi te bagraine wana ndako ya épinard oyo tosalaki émission nango tosala déjà émission nango na fantastique mission nango déjà tesi tosala presque bao bayebaki etat nango ezalaki etat mbo normal lelo ekomi déjà ekomi okende presque na suka me asili te yasilaka na pasi mais tellement tokomi elanga na kotiaka yango mai eza te ekauki yango ekomi osala boye elongola déjà graine nango mosusu yango nazotanda kutu esi natandi yango ndenge omona o graine épinard oyo omona oyo ekomi déjà noir nde nayebisaki oyo tozwaka toujours noir totiki vert wana atikali mpo na kati ya noir oyo nde ntango azokauka kauki sikoyo oloni ye kolona na ye omoni akobima omoni lokola oyo nde bamwamba moko yango wana ebimibimi wana oyo ye po abima koma boye po abima abeti une semaine nde akomi mpe boye abeti da une semaine po parti wana po atya 3e kasa po afungwama abetaka donc azwaka mpe mwa bajour mais so atye na ye 3e feuille wana akoma kokola mwa mbango ok sikoyo awawa ekomi daya kokoma na suka ebeti deya combien de mois to combien d'année bagraine yango? Bon graine oyo depuis natiaki yango depuis janvier graine oyo depuis janvier ti lelo ndenge eza boye esili nango mpe te mais tellement moi ekomi kokausa yango esilaka vraiment na mwa pasi ekobeta même une année soki place wana mwa malili mwa moi ezali ekobeta ta une année esilaka te parce que oyo azokauka oyo azozwama oyo donc babranche na ye po asili ezalaka mwa pasi nde ozomona ye akomi wana temelanga komi okauka mais azofulaka abe oyo nayebisaki oyo nalonaki 5 mais na retire déjà ya ebele mosusu yango wana naloni naza na milangi mibale kuta kotonda eza wana déjà aza na ye. Est-ce que eza bato bawaya mpe kosomba bagraine yango epa na yo? Oui, bato bazosomba déjà basombi déjà. Ok, ndeko tongi totika yo magazine fantastique info ekitaki mpona kosola na message nyo kopesa na balandi oyo bazolanda yo? Bon, toujours ka ndenge eza lokola momesano mingi pene ya koloba eza nango te mais tosengaka nde présence puisque maloba ya musika ezalaka malamu te yo moko kita en présent omona oyoka epuis ozwa expérience parce que nako opesa explication mais soki oyebi eloko wana te moyo comprendre kozala te mais ntango omoni eloko wana oyoki na explication nango etikali mbala moko na mutu okokende quelque part okosala oyebi ka namonaki yango boye epuis fo nasalela yango boye par explication yango boye mais so omona te eza lokola oyokisangwa moto akufa oyebi ye te ozalaka ndenge wana donc oyo aza na besoin aya présent oyo aza na mposa kozwa même semence même koyeba ndenge nini ezali même kosomba aya toza nango toujours nyonso légume nyonso koluka toza nango tolonaka nyonso. Ok, merci beaucoup ndeko totikeli yo temps osala mosala nawa.
merci na balandi ya Fantastique Info Télévision bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino agrobusiness ya mokolo lelo tozalaki bona ndeko Jonathan oyo tomoni bamisala oyo tokutie vraiment azosala na jardin epai wapi ndeko aza cultivateur tomoni babiloko balakisi biso apresente biso balégume nyonso presque matembele ndunda pointe noire épinard tokunie baquestion alobi ke non épinard ezali meilleur légume et eza cher par rapport à des légumes non surtout na débat wana azoyango lokola 200 000 francs donc TV za radio tekino moboyokaki ndeko ndenge alobi ndeko nda peseli ya loba mingi eza te. Merci à toi mon technicien pour quitter notre docteur, merci à Montréal wasimbaki ma caméra pour nous bimisa nga liboso na bino mokolo ya lelo. Merci na ba partenaires nyonso, merci pe na ba abonnés nyonso ba pesa biso confiance pe fidélité ya kolanda présentation magazine na bino agrobusiness ya mokolo ya lelo. Tomonani bala ya sima ezalaki bongo ndeko na bino bavon the best. Merci.